natambolaka mingi na makolo, natambolaka mingi bazotindikangana bangomba, ezala na mbula na kondima kusalela Nzambe, ezala moyo esa makasi na kondima, ezala na liete na salelaka Nzambe. Metamu suyo mwaba kondisio eza malamu, pona nini ozosala fier na kusalela Nzambe? Pona nini ozosala fier? Ngai Nzambe nasana kondima oza na makolo, me makolo na yo po etambola eya na eglise, ifo batu bayaka kosala apostola po oya na eglise. Na kati ya eglise tango oye lokola patron moko boye, o Nzambe azalaka na ba patron te, patron esakaka ye. Bakoyebisa obeta maboko, yo soko kobeta maboko te, me adifwanga na zo raisonner na kubeta maboko tango oyo. Yango moni nandimela kosalela Nzambe na kamwaka yo osana maboko, osana makolo, batamu so emotion moko ematakanga ya kokumisa Nzambe, kosana banda kobeta ata bashiti pona kotombola Nzambe. Mwana beta yango ezate posana beta maboko po Yesu azwa lokumu, moyo ko beta maboko ana zo raisonner na ko beta maboko, moyo ko beta maboko ezate. Bien aimé, yo zo kanisa ete citation oyo zo kutana nango netika yango nde sukisi mokili yana batu ba souffrir kolekayo. Ngana salela Nzambe, na salela Nzambe na ba condition eza ya pasi. Tamusu yo pe mutuka ezali, tamusu yo mwa ba moyen ezali, mengana